Il y a un excès de vitesse. Faut expliquer du sonning. Siko tomoni poto ya courant oyo etengami yango nde tuti na yende mutatuti na poto nde poto nde abombiye po ya abombiye conseil nini opesa ba chauffeur bon ngapela ba chauffeur mais conseil ngapesa ba chauffeur batika le dimela mbela wela wela batika mutema moto siko soki batu bazalaki awo soki batu bazalaki ayo ngozala ndeni ngozala dégâts makasi heureusement poto est protégé parce que les gars qui côté les gars kuna apandi batu nyonso wana nzamba za bolingo bati ya wela côté balika tema moto ondirait siko kamna ngongo ko quelque part bake wela ba versement yango mte sala ke ba chauffeur a descendre batambola mbango kota matali versement na ne kokite akomo te ba moto mozaka ko motema moto yango mte sala ba de ba sala ba accident papa bongo accident on domoni na place ya 7e po chaque fois ba accident zo salema wa mingo ezalaka nini voilà to éviter on a évité ce que dans mamie ou atasuki na itati wata to éviter posa nini gouvernement ko sala na place yo problème ne ba chauffeur bale kana recyclage voilà ozomona recyclage ezate chauffeur azokumba mutu ga vite agene atie atie le kina muloko do benda courtoisie ezate courtoisie ezate pour la bango akoki ko legisa mutu te ko legisa chauffeur moto te camion te voire même mutu makolo rien hein vous avez la tête de Tozo Koufa. Ça va. Bonjour papa. Bonjour. Ah, tu es là. Bonjour, à 7e rue. Mais tout le monde accident et salami a expliqué biso et bandeko ba landa biso minute ba ba ke salami ndengeni. Avec regret, chauffeur frein et silaki. Et ben là batu bazalia wana mona protéger batu wana ake motinga nani na bakanivo wana. Mais loko moko salinga souci, to la bito za na pays de droit, eza d'état de droit. Muta protéger batu bozoti maboko na poche bandu ko konye bongo soka zalaki na ba client bakufaki sore nga zala ndenge nini masaka ka ye moko na receveur frère Sili a protéger mutuka atiena na niveau ya makadam et la foule ne soza donc on a cette immédiate zali insécurité totale. Il y a toute une foule de voleurs ici. Il faut que le gouvernement soit en charge. Parce qu'on parle du pays des droits, il faut droit on peut ça nini et mon na misu ya basa. Il y a celle qui tu m'embête pour na conseil ni ko pe ça ba chauffeur. Conseil ne ko pe ça na ba chauffeur. Conseil ezali accident ezali phénomène moko ezali normal. Accident ezali ko ya na vie ya frère esilaki. Ezali yete mutu asali ke frère esila. Ba chauffeur ba mela ba bene ba usi wana tuka to kusa conseil ba tika biloko wana. Mais oyo azana frère esilaka bo ko ba tu atena nani. Mais bah, non, le gouvernement a en charge il y a tant de volets. Merci. Donc, tu es à Tozali Wap. Tozali précisément à 7e donc, tu es expliquer bisio accident ou ça miné. Il faut te montrer que DCC est balouki. Tu éviter ce que ça miné. Pose la témoin. Frère Yango, il y a ta moko égalité. Mususu Yango, yebi sangai, azotambola na mutuka. Sans frère. À partir de l'équilibre. Heureusement que tu as heureusement que les bâtiments mais les gars dans ma vie. Elle est chance pour la
ozomona balingi kotamba vitesse sans compter bino bato boza sileterrestre rapport ekendaki mpa bakonzi na bino ya niveau ya likolo na makambo eza rapport ekendaka mais bachauffeur nde baza bateti basi bayebisa bango à tout moment commissaire provincial ayebisa bango tout moment mpe yango baconseil balingi koyoka te balingi kotamba nde balingi masanga na makaya masanga na kati ya motuka bazokumba ndenge wana bazotamba nde balingi okolobela bango sabetekika problème okomi banyama na mituko okanga tokobenga okanga naza nokwa général okanga naza nokwa colonel okanga naza nokwa capitaine bino mokomomutuka yango sans frais masanga na kati akende na kati ntango kointerpele je vais appeler mosusu yango wana nakangi eza na ngambo akiti akende kobeta mwana moto na se alobi sele mokonzi akoya kozwa yango alobi sele mokonzi na biso akoya kozwa o bakoya kobeta ngai akokangisa nga lelo epa général ayebisi biso tokanga bamituka te to interpele te merci mama mokonzi basali ata eloko moko te bayebi droit ya mutuka ata moko te tokomi banyama na banyama ye na mwasi moko mwasi na mobali te wa mwasi waza kosala boye mwasi na ye bana zuwa toni mwasi na mobali te bakangi ye biloko na ye ateka kawa abi akufela bango donc aboya kende ana basi msiba kuluna dala asiriki batiki eka kalibe Paul, Mayeli. Vous avez gagné la moto. A kanga la likolo. Mwana waza obe. Asue même na teni. Oh, akanga teni. Asue na mino. À cause vous avez Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.